Guys, it's me again, your man, Mayo Chino de Bundes TV. We're back again. So, tu as la situation où est passée ici en France concernant le coronavirus Christian Bosembe. Alors, ils allaient vraiment trop pour l'année parce que surtout les Libanais passé dans l'année ennemi à Salaki dans moto ya Mboka ya Congo. Ils allaient que bande konyoso ya diaspora partout dans le monde, ils allaient que Kabila dégage. Alors, le coronavirus mususu Félix Tshisekedi Tshilombo Félix aiko zwa place. Azu bonga ataki azwa ki na ndenge ya ke ya binomoko ndenge bo mesana koloba. Ils ont le problème. Essentiel que nous avons eu pouvoir, alors il faut bosser là. Parce que Mboka wana au Mboka RDC, ils ont essayé Kendaki. So pour mon bateau, nous sommes basés sur la va et vient tout ça, balinga qui va éliminer des konabino Félix Tshisekedi. Alors maintenant vers ça là qui a épargné à kokako kufate parce que ce qui c'est Félix Akei et cause la catastrophique parce que mutumo kalingi Congo azate. Bango nyoso na baza ba mafios. C'est bazo linga ba bebisa mboka wana ba partager yango et comme habiter ni bité. Alors yango wana na yaki pona na beta c'était pona pesa un peu conseil pe na bandeko o baza ba ignorant parce que pour monique Congo ils ont mboka mo ils ont kita ebele ils ont vaste. Biso nyoso tozo préparer que tozo malgré tozo na ba nationalité kili. Alors là ezo ça la te que non to koka kozonga ba mboka na bisote. Ezala que non business to ya pona kotonga mboka moto mutazana na objectif na e oyo amoni ke akoki ko sala pona ke asunga baninga mususu bazwa musala ezala ke okoteka koni ezala ke ko investir toujours ezala ke osala bilanga yokaka ezala ke osala transport yokaka otindi car moko mibale misato mine yokaka alors moto na mutu azana par na ena mboka wana alors eza mboka ya mutu te eza mboka ya batu nyonso ya ba congolais nyonso d'origine quoi. Alors, concernant des corruptions Christian Bosembo, babeta qui na France, vraiment, dans un monde où neti bande voisins ignorant, makasi parce que makambazo sala ils a raté. Alors, bisognos to za diaspora, bisognos to bundi ba guerre tout ça, et puis na Angola, to yé tout ça. Alors, vous voyez que biso to sali batumo que to za ba famille par-ci par-là. Oza obotama na Congo, obotama na Angola, oza to za kaka betu na betu. Alors, tozali batumoko. Mais, pas dirigeant na biso balinde ko kabola biso pona ke esko ke non oza mutamboka boy, oza mutamboka boy. O no sazandi atanga mi ki aza bantu, ova na Angola, oza na Congo, toza batumoko. Mutumoko ko kabola biso azalité. Ezali ki na temps ya ba roi. Alors tozalaki batumoko. Alors, na epona koloba que non. Vraiment, il faut que ça ait toujours attention pour ne pas bêter avec des connaissances. Des connaissances Christian Bosembo. Na solo la kana ya fa année passée, année ezaki série mo boy, station mo boy passé ikuna na benga ka eto solo la. Aza garçon mo vraiment très génial, aza bien. Dans azolo ba Christian a pesa ka conseil mingi pour na bandeko nyonso pour na diaspora, pour na mutu ki akoka ko s'en sortir luka et loko ni na ko ikosala pour na vie na e. Aza garçon mo ko vraiment intellectuel, aza te na makambo ya bitumba tout ça mais alitaka na ndenge ya ba message na ndenge ya ko pesa batu conseil na ndenge mususu eza système na ya ko pesa batu conseil eza teke bosali liboke pona bobeta moninga da condamner format ba ndeko ya diaspora o eloko basala na ba ndeko mususu o basalaki alors te rozonga susu yo aga benga ba tutela oh yo Bise, il y a tout sur la calme, qui pour comment on a ndenge basala ki ndeko na biso Christian Bosembo na Paris alors to condamner bande ko na nyonso na sens que ya mabete mais na sens que ndenge ba beta ki ndeko ba ko beta ndeko na bango te soki neti likambo ezali na Christian Bosembo aza motu mo Bosembe eza motu mo ki bobengi ye ndeko bon tozala toyoka ki boye il faut to solo la bo vansi ndeko bo solo na ye parce que aza congolais 100%. Alors baninga bazo kende ko sala ba guerre parce que ezala Kabila dégage, Kabila ça dégagea. Ce que comme batu mususu ya ba mboka ba pays voisin ba komi kubundisa mboka ya Congo.
Alors, yangwana ngana obeta sete na obaki no botika ba biloko wana ya obeta bandeko oyo bazoya. Oyo pomoni ke ba sali na bango parce que Christian tango ba pouvoir na bango oyo le kai kala Christian Bosembe a participer ki na gouvernement wana te. Aliaki na ye mbongo mutu te. Mais sikoyo tango ndeko mwana mboka akoti na pouvoir, ba pesi moi devoir na ye, alors ba pesi mosala na ye, alors alingi pe matisa mboka. Alors amatisa mboka que baninga pe bakoka ko se retrouver parce que aza mutu moko alite makasi na ba média tout ça. Alors a réussir nini na ye oya bandai ko luka ba réussir ba pesi position na epona ke akoka ko lite na ndenge ya litaki na ye moko na ba moyen na ye moko. Maintenant ils attendent que a servir mboka na bino. Mais bino sko beaucoup mi ko beta ye. Alors bo beta pona nini individu comme Christian a sali ne pe mingi ta uti ko kota sika. Mais collabo bozo benga collabo. Mais qu'est-ce que ça signifie collabo? Mais collabo ça ce sont les gens qui collaborent avec le gouvernement oyo ba sala mabe. Mais oyo neti Félix qui c'est que le président oyaye. Mais quand même azo sala eloko mo kitoko. Azo signer azo boya makambo oyo bato biso to vanda bango azo sala. Mais pourquoi ko kende ko beta moto neti Christian? Moto moko avandi asali ko tout est très jeune alors quand même mboka il faut ba jeune ba diriger ango. Mais pourquoi ko kende ko beta moninga bongo eza mabe to condamner tous les motos abeta que Christian asali mabe. Alors to pesa pe côté moso to lobela pe ndeko Christian. Bon ndeko Christian ngala osepela mingi ke o retirer ba plainte wana soki ba tchaki soki gouvernement tchaki komela bango ba récupérer plainte. Beaucoup ka kusala tout pour na kokutana ba diaspora pour na ko solola. Alors ils que bitumba ezalaka ndeko aye papa ndiko betaye non biso to lingi biloko wana te biso ba mayo jino de Bundes TV parce que to telemi biloko wana biso nyos to za ba diaspora to lité pour na bamboka na biso to lité pour na Congo to lité pour na Angola. Alors malgré que mbilinga ezali kaka mais to yebi ke to zali bato moko. Alors ils que bobeta ba ninga o ba koya. Tokolo ba musicien ndenge ba musicien ba bebisa ki bana tout ça ko kende ko sente par-ci par-là ko botsa bana ba ndeko na biso bana ebele bazanga ba tata kaka ekoma ko wangana. Alors là tozo condamner ba musicien. Mais oyo no saza ke non asala na ba gouvernement oyo pas ça. Alors makamwana essayer leki maintenant tozo tala les présents. Ndenge yemoko Félix Tshisekedi a lobby que non, ne regarde pas le passé, tokende avant. C'est Dieu aussi dit, la Bible dit, regarde devant. Quand tu as fait l'erreur, alors ne regarde plus le passé. Tala liboso, o sala ki mabe, o boma ki motu, alors o sengi bolimbisi, nzamba limbisio, alors tokende liboso, pona ke totala ndenge nini pona ko longola banguna o baza pembeni ya mboka pa ko balkaniser mboka ya Congo. Alors c'est pas bien. C'est un peu ça, na linga na ya beta c'était pour la situation wana vraiment botika ko beta baninga bandeko na bino o basala na bango eloko te ba innocent net ba Christian. Alors il n'a rien à voir avec ça, il doit travailler pour son pays. Nous aussi biso ndé tout ça ba mayo jino de Bundes TV soki to kiti bamboka. Alors on va travailler pour le pays. On va travailler en tant que Rosal et Logo Moké, so travailler pour que Ninité. Alors, quand même, Rosal et Logo pour la Songa Bande comme ça, qui va reçoit position, puis Rosal et Logo Moké, non, et Songa. Baninga Moussous. Alors, na rochela bino moi extrait oyo ezala ki débat na Christian Bosembe, na rochela bino moi extrait moké pour na ke to zonga lisusu. Merci. Parce qu'ils sont emportés par un esprit beaucoup plus fort qu'eux. Et il faut prier pour eux pour que malheur ne leur arrive pas. Mais après, je pense aussi que je n'ai pas été agressé. C'est la République démocratique du Congo qui a été agressée. Je suis un chef de corps. Et si on n'arrive pas à intégrer cette dimension-là, ça va être très compliqué. C'est pas un Bosembe qui a été arrêté. Qui a été, agressé. C'est la République qui a été agressée. Et puisque la République a été agressée, je crois que c'est à la République d'essayer de faire en sorte que je sois, et ça je le souhaite, que je sois le dernier officiel à être frappé. Au besoin, que je sois le dernier Congolais à être tabassé, comme ça. Parce qu'aucun père de famille ne voudra que ses enfants grandissent avec une vidéo de leur annoncer sur la question, mais il faut qu'on traite avec la France. Il faut que la France dise clairement ce qu'elle veut. Mais aussi, il faut qu'on montre la détermination que nous avons. Après, il faut entamer des dialogues, si vous voulez, avec les autres. Il faudrait les écouter. Il ne faut pas les repousser. Il faut les écouter. Il faut entendre ce qu'ils veulent. Si leurs revendications se trouvent être raisonnables,
il n'y a pas de problème, on peut accéder à cela. Si leurs revendications, comme le disait Gustave Lebon, il ne faudrait pas que les divergences émotionnelles se soldent par la violence. Il faudrait que les divergences intellectuelles se soldent plutôt par la raison du plus fort et de la raison la plus forte. J'estime qu'il faudrait que l'on fasse un peu beaucoup de choses en même temps, mais comme vous le savez, c'est au gouvernement de définir la ligne, puisqu'il ne s'agit pas d'un citoyen lambda, il s'agit d'un chef de corps et c'est au gouvernement. S'il est agressé à l'étranger, c'est pas lui qui porte plainte, c'est l'État congolais qui porte plainte. Et si un officiel congolais est arrêté et est agressé, ce n'est pas à l'officiel congolais de porter plainte, c'est à l'État congolais de prendre des mesures. Mais comme je le dis, si nous n'intégrons pas cette dimension que c'est l'État qui est menacé, alors on ne réussira pas le problème. Si on pense que c'est à la tête de quelqu'un, parce que c'est lui, parce que c'est elle, ça peut arriver à tout le monde. Mais nous souhaitons que cela n'arrive plus. Mal qui rende le mal. Il faudra à un moment donné comprendre cet environnement sans excuser le mal. Parce que même lorsque l'on porte plainte, ce n'est pas contre les individus qu'on porte plainte. On porte plainte contre le mauvais comportement, contre ce caractère-là, pour que personne d'autre n'adopte ce caractère-là. Voilà pourquoi la sanction, elle est importante dans un pays. La sanction, elle est exemplaire. Lorsque vous sanctionnez quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, mais c'est parce que l'esprit qui est entré en lui doit être sanctionné, doit être banni, afin que... Dans le débat, des Christian lobby, tout ça, que non, il y a pour taquer plainte, ils allaient que pays pour taquer plainte. Alors, il y a une situation qui va dire, on a sauf batika, babilo, et ça que ceux qui bitumba, alors, là, t'as Sokoto, Mboka, ils ont la guerre, alors, Kende na Mboka, au bout de la Mboka. Parce que nayebi que Félix azo kanga motute, azo peksa motute, asala politique, azo fingaye par-ci par-là, atikali ko kanga mutu mokote. Alors to sepela mingi que non, bino nyonso oyo nyonso bazo bondela mboka bolingo koma la politique. Alors la ta Sokoto kende bondela mboka. Alors botika biloko ya kobeta baninga oyo ba uti ba innocent ba yebi eloko te, ba jeune basali na bango eloko mokote. Soki jeune nyonso akota na gouvernement c'est comme collabo, mais combat oyo okende wa botika biloko wana. Alors bobundela mboka ingeta ndenge ninga ba mesana koloba. Alors maintenant problème est ça que non, il faut quand même botala nani kobeta te nani kobeta te kobeta pesa solution te. Alors bozo ba makambo botiena mesa bovandi, alors pour partager ba opinion. Oya Monica a raison. Après si nini nae oya Monica a raison, c'est bon. Oya Monica a tort andimi tort nae, alors botiki biloko wana persévérer na makambo mususu. Ils ont été kobeta batu. Non. Mario Juno de Bundesliga a condamné en gros. Alors, na repé sambote na ba combattant sur le monde au bazo bundela. Mboka na ndinga vérité, maman Volcano. Alors yayo yangoyo. Alors tout le monde soyez toujours fort. Mboka ya Congo ils en la guerre. Alors vraiment tous souhaiter que Nzambe vraiment a ko aider Congo parce que bandeko bazali na passi. Bazana passi. Alors il faut que sunga bango pona bamisala pona kosala eloko moke ekoka kosunga baninga mosusu oyo bazo ya sima na bana oyo bakobotama. C'est un peu ça. Alors totika ba biloko ya kobundisa baninga kobotola bango ba nini tout ça qui baza ba collabo na zomona ba jeune o baye baza na ba collaborer bazo travailler pona mboka bazo vision mosusu. Alors bazo luka mboka ebonga moto nyonso bazo luka a investir na mboka na moto nyonso bazo luka asala eloko na mboka na soko yeli batu esprit ya nini esprit ya vengeance et ça bien te so yeli batu esprit ya ko bongisa mboka ya ko solola. Alors c'est bon poche maram na mesa bo sololi bo pasoli mpoke. Alors c'est tout. Mais ngana on sepela mingi ke bato nyonso ba bundela ki mboka. Alors président de la République Félix qui s'est dit akoka kota la situation ya ba diaspora parce que ba diaspora mingi bali ba kita mboka. Alors ba douane na bango ils a trop cher ba kam na bango situation ya ko vivre quand même bazobuka banda ba bana na ko fonga la parenthèse moke bazobuka banda ko batu ba innocent bazana o batonga na nzela. Alors vraiment bo sala tout pona ko construire banda ko social pona ke tango bo lingo buka bozui batu na bo cheba banda ba social ba kende kuna. Alors so ba monike ba silisi ba cheba kuna après ba bandi ko buka et ça te ko buka banda ba batu après bazangi ba place ko kende batu na nyos ba kende. Alors c'est pas bien. Tout d'abord, on va construire. Même en Europe, on va construire building, on va monnaie par-ci par-là. Congo, Koutou, c'est pas la ramène qui est ce qui va construire la ville, Moussous. C'est pas seulement Kinshasa, on va la ville, on va côté, il y a Bandundu, on va ville, il y a Moussous, on va la Nigeria. Parce que Longoli ville, la Kinshasa est comme une place Moussous. Alors, on va construire bien tout ça, tout en ordre. Puis, on va une ville pour changer, en gros. Et qu'on va aller là comme on que non beaucoup na buka ba chaki na terrasse la so bo construire kuna batu ba ke kuna après bo itikali ko construire koto pour ceux qui ba kozonga bazongi
Net basala na Allemagne, ezalaka na Bonn. Après na Bonn, ils ont commis na Berlin, Berlin ils ont ezalaki na Berlin et na Bonn, Bonn ils ont na Berlin. Alors c'est comme ça on peut faire pour construire ville mosusu ya sika. Ko sala kitoko. Ezate ki comme Kinshasa, Kinshasa c'est eza mboka moko eza parti, eza moké. Il faut qu'on construise vraiment que bomoni que bo construire ba côté ya Maluku, ba nini bo tongi vraiment ba building na minene. Net basala na Angola. Ba construire kuna et puis ba tubake so ki bo somba kuna bo sombi. Mais ba to nyos bo boki banda ko na ba okende wa. C'est pas banda ba social. C'est un peu ça. Alors merci. Vous avez quelques parenthèses dans le là qui alors quand il y a une parenthèse dans alors merci I love you alors Motu et ça là Gino de Bundes TV bonsoir. J'ai reconnu dans ma vie pas bien peignant sur sala. Pour l'amour nayo ezanga de l'eau, ya ya. Tu as fait au-delà de ce que moi je pense. Aussi les sangala ya pauvreté na pinanga. Tu m'imagines que quand je suis avec toi. Aussi les sangala ya Satan na libosoninga.